Mbote bandeko balandia to komo wapi to kutane to mesina ko na biso na bino kontia to signa ndenge to yokana to kuta après information alors dans vraie information ça nous chaque jour bozo ka kuna ki chasse la mugi to kongo na biso la mugi ndenge nini to ko le la biso nyosu mwana mboka oyo ba pimela ka ba passeport balongola e congolais na biso to yebiye mwana mboka chalupa wa ututika biso mukolo malobi to ko le la lelo na émission mukolo malelo to ko lobela pe makambo le ka lobi na assemblée provinciale ya ville de Kinshasa to ko lobela boni makambo le kaki to ko lobela pe tourner ya mwana mboka Mafa Martin Fayulu Madidi kuna na mikiliangele le kaki ndenge nini oyo akobomela ba congolais tourner wana nini bomela na kati pona na bokebi pona wana to yambeli bino honorable to yambaka tout le temps azam so représenter mwana mboka Mike Mukebali ni santé moi malamu kola ko bate o yamba ki sangona ndenge tango lala ozala ki lobi mukolo à partir à 20h oyoki mwana mboka Chalupa atiki biso o yamba ki sangona ndenge nini esali ngai motema pasi nako kabola mawana libota na ye na bandeko na ye yako pasi na moninga totamboli nene tumba mibu na mibu molimo na ye mpe na kimia kasi nakobosana te bokondi oyo ya mabe yango motememi ye na liwa wana bakangaka ye na bokonzi ya kabila batie na boloko anko banyokoli ye abeli bokono ya pasi oyo babengaka cancer baboyi kobimisa ye na boloko ntango aye kobima na boloko takenda bokono ekoyi makasi mpo na ngai natie liwa wana be na bato bokonzi oyo ya mabe ya kanyaka aboma moto ali kongomani tovandi na ye mpo aza na bino te boye kokosa ye makambo te ya kongomani te bobotoli ye lipasa na ye bobwaki na boloko ya ane bokamati botindi makala mwana mboka nyokwami bato bakolela libanda babi moto akobela tikani ye lokwa bango bokonzi na bango yaka motema mabe bana bomoto te batiki moto abeli yo monaki Chalupa eboso ako ndenge akomaki moto akondi akomi lokwa mbandi na pasi oyo bapesaki na monyoko bakobelela ndenge banyokolaki tobiki awa tongai kozwa liwa mosusu ya ndeko jekokomono tongai kozwa liwa kolo moto abate ye bato batianga motema bato mabe heri mawa mingi bakosala biso lokwa to bapaya ata bapaya miboko ebatelaka bango na mokili ya lelo kasi nkolo azwa molimo na ye esala eloko te babaka na biblia nkolo ye moko moto ayebi kobongisa esika mabe ezalaki nkolo akobongisa yango okay nini mpona bango oui ntango bozalaki na ye lingomba moko nini oyo malamu oyo okoki koretenir bakongolais bakolanda osiko mpona ndeko na Chalupa te ngai natikali kozalaka mingi pembeni na ye te totikali koyebana mpenza na bomoto boye te toyaki be na kati ya lingomba opposition biso nyonso nzela te nayo bapenza makambo na ye nakoyeba bango malamu te ok honorable Mike Mukebali oyebi te ntango bakangaka ye mbala mosusu wana ane bakangaka na mobundeli prince penge banyokwamaka nzela moko na ye te soko yebi bayaka kotika prince penge ye batiki ye bakangi na boloko toke kuna sikoyo na maponami na bino kuna place oyo honorable Mike Mukebali akoloba chaque jour bakolanda una Mukebali akoloba ngai naza député provincial Kinshasa fait bouger Congo fait comme aboye lelo wana lobby élection c'est na semaine provinciale bino opposition libungu tulu sonité te libungu tulu te botangi yango malamu te opposition atie bato na kati ya bureau définitif wana lokwa mama oyo ali babengi rapporteur adjoint ali moto wana lingomba moko mama Mutinga Kiete Marie bato batangi malamu te toane lingomba moko na lingomba biso ya Pierre Lumbi toali misato toali ngai toali mama Mutinga Kiete Marie ali mwasi ya kutu na biso mokonzi ya ndako ya basango le potentiel président Mutinga pe toali na misato Paulin Ilwa moko ya opposition azali wana rapporteur adjoint kasi ndeko bazi tokosala boni tokoti na ndako wana bato ya FCC baebele koleka biso sika ntango ekomi te bopona nani akoleka
moto FCC sika bokoloba te mokeba ya kwei so bobita kwei ngai nalika bakoloba te bato ya FCC mingongo na bango eleki ebele batie moto kasi moto batie namoni tali moto abonya mpe moto asolo nakolikia te akosala mosala na nzela ya mbongo wana ya Kisasa ya ngumba Kisasa Pasteur Godin Mpoi ndenge nakoliki omoni ndeko na ngai ntango otangi bapasteur na kati oyo ntango otangi Pasteur Godin Mpoi est-ce que oyebi souvenir bacongolais baza na kote bapasteur na mboka oyo Kongo te babaka moyaka moko afingisa bayaka nyonso engo bate te tomemango bisika nyonso soki pasteur moko asaka mabe bapasta nyonso bakomi mabe basali na nzambe nyonso bakomi mabe te bapanisango mpe basala mabe bayali te badepute provincial mpe basala mabe bayali te engo bate badepute provincial nyonso bakomi mabe te pasteur asali mabe eya mabe na ye ye moko akosamba ye moko akofuta masumu na ye oyo pasta batie na assemblée provinciale komi na ye Godin Mpoi ali pasteur mosusu te mpo tozwa masumu ya moto oyo akotia na moto na ye oyoki ngai ndeko ok honorable ntango tokomona biso tokanisaki comme baélection ezosalama kuna na semaine province tokasi tokomona honorable Mike Mukebai comme président ya assemblée provinciale ya ville de Kinshasa comme alobaka mingi mboka na biso Kinshasa na biso efe bonga Kinshasa ebonga tomoni honorable Mike Mukebai na présidence ya assemblée provinciale ya ville de Kinshasa komisa kama alobaka oyo euti koleka ne ye moko loba bazali bakamama bango bakoki kodirige ville de Kinshasa te gouverneur bandaki kodirige bango yozo mpe ebonga wana te oyo bakenda no ngai nazwi awa ngai soki fina dirige ville ya Kinshasa administrativement mokoki yango te ndenge nini onakata ndeko mingongo na assemblée provinciale ebele ezali ya bato ya FCC problème ezalaki te bakoki kopesa ngai yango te yango naboyaki na ngai koyoka soni akende kotia kombo na ngai boyaka koya koseka ngai pamba babundaka yango be te te ozala mokonzi ya assemblée provinciale esika na ali naa na makasi ya kobunda mba mosu koleka mokonzi ya assemblée provinciale mpo etumba yango kuna bayimboko omoni bateni esika tovandi bango bato akopesanga makasi eyali biro te kiti wana monene te nasi nayebisaki yo mpe nakobandela yango nakoloba na kati ya ndako ya batindami na assemblée provinciale kwa nakoloba soki bayoki ngai te nakoloba na nzela ya bandako ya basango na nzela na bino bapalisango soki bayoki ngai te nakotelemisa moto na balabala bakoka te bakozonga nsima mandoki wana na nango wana oyo natangeli yo banzi ezali moke ya nde biwa ya assemblée provinciale moto kosala te naza mosala tete mpe yebaka te soko leo nakendaki na biwa assemblée provinciale balimi tano kuna na kati soko bosobe bosi bokani likambo soko yo olongi te bango mine balongi yo okovanda sui ya koloba esu te kasi yokwa na député provincial moto akovantisanga sui azali te moto akovantisanga sui be nani oyo atinda yenga mosala kombo ye nani kongomani nakoloba bayimboka bakoyoka ntango bayimboka bakoyoka bayimboka bakotelema bakonzo baokende ya mabe bakozonga nsima elingi oloba tete esika na yali nakokoka etumba te te nana mayele etumba makasi etumba yali mayele etumba ya bongo oki ngai nayebi babinga lokotali français rapport de force nayebi kosala yango nakosala yango mpo te makambo ya malamu eleka na kati ya ndako wana gouverneur asala yango mpo te mbongo wana engumba ya Kisasa ebongwana tala natamboli mokolo ya ngama makolo nakomi na ngai ya lingwala yango tovai no akomi na lingwala yango esika nyonso bosoto te na bosoto bato akenda kosala kobomba ya nsima ndako bato akobwaka yango na balabala solo mai etondi etumba na ngai yango wana soki nsima mibu mibale mai ekomi kolela bato bapemi solo esu te mwa esengo moke tokokoba se kokoba ndenge wana nakobundela yango mpo yali eloko ezali kati na ngai yango moto etindeli ngai naye akosenga bayimboka bapesanga mingongo na yango na bango nakokenda na etumba wana te mona est-ce que boza informé na makambo ezoki na ville de Kinshasa comme oza député provincial ville de Kinshasa oza député ya bacongolais nyonso to ya bana ya Kinshasa nyonso ezaka commune na lingwala te okoki mpo kointervenir même na commune ya Maluku oza député provincial okoki mpo kolobela ndenge ezaka na assemblée wana motion ya bana ya commune ya Maluku yo mpe okoki koloba e makambo eleka na ville de Kinshasa est-ce que boza informé na ngo to te makambo wapi ya insécurité courant eza te lotiliki mai eza te ndeko pasi ya makasi nayebi yango toye kokuta yango
mosala mosusu ezali ya bakambi mboka oyo babengi gouvernement central, mosala mosusu eza ya biso. Makambo etali ya insécurité ndeko esengeli totelemela yango mpo na likambo babengi kulu neleki. Kasi kulu na wana ekoya makasi mpo na nini? Mpo mpulushi baa na makoki te. Soki okei awa ota bandako ya mpulushi awa, mpulushi ya na kati ya ndako ya manzanza ta bokonza kabila babi tobongisi ndako, kasi mpulushi yaka na kati ya ndako ya manzanza na contener. Nakei na kaluka namoni ndako ya mpulushi ya na kaluka ata soso ndako wana kolala mote, kasi batie mpulushi na kati esengeli kopesa mpulushi makoki. Tala soko okei na ndako ya mpulushi lelo mosala nyonso ya mboka mobimba bato bakoma kosala mosala na ordinateur. Yo kenda bandako so mpulushi ya ordinateur ezali ntango bokokanga moto bakaso bakangi moto mabe esali mito kozwa limi na ye kokoma makambo na ye mpo babenga yango base de données mpo basalelaka yango. Mpulushi ali nango te. Makambo wana nyonso atokobanda mosala esengeli kokota yango koyeba nini kosala mpo na kosilisa insécurité wana. Bamama batata bana bilenge bakoko na biso bakolela na butu soko otambola okute na bilenge bapapi yo lise ya solo te esengeli babugumesi balanda yango. Kasi soko bakonzi ya mpulushi engumba ya Kisasa bazwi mitindo malamu mpe bazwi makoki malamu na banza te makambo wana ekosila mpo toyeba te bano babengi bakuluna bango balokwa bato te tobengaka bakriminele oyo baka baye bakoti babomi moto bayibi akimi babomani bakuluna babana tokovana na bango na moi tokomona bango na butu mpo na kosilisa yango ezali pete. Bakuluna baya te bato bawuti kingasani baye koyiba na limbala te bebilenge tovai na bango balabala moko na butu oleka babotoli eloko kosilisa yango ezali pete. Tokosilisa yango awa batie biso bureau définitif tokozela batia topona gouverneur liboso kozala basénateur nsima topona gouverneur. Eloko wana esengeli te esila na Kisasa yali bokonzi ya Kabila moto etikaki eloko wana emata mpo bango balingaki mboka ezala na mbulu yeke bato balanda makambo ya bokonzi na bango te bango bazwaka misolo bapomola bokonzi ya Kabila moto etisali makambo wana Mobutu atikaka yango si ebandeki mokebe na kalamu na kauka te koma Kisasa mobimba yo oyebi te na mobuko toyeba ye na zomi na moko na 2011 bango bazwaka bakuna mpona kobundisa bandeko ayi te pesa oyebi yango te na ntango mapona bango bakei bazwi bakuna na mosala basombei bango maseti bakuna basepe bamoni te toa bato asolo ta bazwi biso na mosala yango wana esengeli kosilisa yango tokosilisa yango ndeko. Ok, honorable tokobeta bongo oza parmi ya membre député provincial na député national malgré banungunungu bamakambo eza na kote malgré te bato ya INC bato bayibi ebonga na ngai Vital Kamerhe ayibeli moto na ye kamama oyo alobaka te Molendo Sakombi banda batia ete fédéral na aloba te soki otie lisango boyakini sika bokotinda ye esika na ngai na sambe pake tobanyala la pongi mosa bapesaki ya interfédéral libungu tulu akokisi ata sei te mwana soko azwi na kelasi te bapesaka ye tulu bilenge mosusu baza kona INC oyo bazali makasi lokola Bili Kambale lokola Sele Yemba bakoki kotia bango interfédéral te bokotia kamama kotia moto alobaka te mwana azwi te na kelasi pesa ye etumbo bapesi ye mosala interfédéral mema bato ya mapono ye azwi bato babinaka bato batuyaka bato basi atie bango bazwi libungu tulu tata na ye kame abi mwana nga lokola azwi libungu tulu na kondima te okoki koyibela eloko ya mokeba oyo ya kopesa ye yali malamu bongo wana ye koboma mpe lingomba na bango moko eyali malamu te yango ntango na bano soki obilika banational eyali ya INC oyoki ngai ye moko nayebisaki yo awa nayaki na mikanda natalisaki tokutanaka na ye loko ayebi tayebi eloko ayibi eloko na ngai akokoka kolala malamu te mpo toyebani na ye atinde nga ndeko na ye natanga ye kombo bato bakotuna ngai mpo na nini okoloba na ye ntango ye ayibi eloko na ngai ayeba ete toya baninga bana na ye bayebi ngai ayebisi bango ke nayibi eloko ya moninga na ngai tata na bino abengi ngai na miso ya ndeko na mwasi mpe akondima bi ngai mo nayibi te moto ayibeli ngai Kamele mpo Kamele alobaki te nzela na ye ya motane akate babengi na lokota li français ligne rouge mono oyo ebimaki na monoko na yango wana ligne rouge ezalaki te secrétaire général nemali akoki kokwea te na interfédéral na ya Kisasa etali bino soki okokwea te na nzoto na ngai oya koyiba eloko na ngai
yango nakoyebisa bango bazongisa eloko na ngai ya lisoni okomona moto ta mone molai akotambola mpe liboso ya bato alati kekele na kazaka moyibi oyibi eloko ya moninga atoki na eloko na ye bayimboka bapesi ye bango babato ya mbongo batambola na prado ya bandako ya pio biso toya bato tokokela tokofutelaka bayimboka bapesi yo mosala osalela bango yo koya koyiba be ya ngai bango ye na mokonzi kame yo moi te basei milulu ya kobala na bilamba pembe bingi bato ya mbongo botikani biso na bayimboka na oyo moke oyo biso tokosalela mboka koya koyiba ngai yango Ok, honorable. Eli mawa mingi Ok, toke bongo na tournée ya leader na bino, o bino signé na élection présidentielle. Ndeko Martel Fayulu Madidi aza kuna na tournée na kilangele kuna. Honorable oya sango wana, ezandeng ni bakona bakoyeba. Honorable Martel Fayulu Madidi na Europe akeko sala nini ke sala makuna. Ndeko ya nonange ali mokuse toko bunda pona solo etumba ya solo esulaka te. Soki koza mibu zomi to mibu tuku mibale. Biso ba kongomani to bongola makanisi. Biso to akaso boyi moto ndeko na yo babomi na nzela molili olingo bando kundola likambo po eba babomi na tinani yoka otako biso asa kufi na yete tika na yo te bato mosusu mingi na kola mikila poto babundaka pona koyeba solo ata mibu tukumine 40 ans po bayeba ndeko nanga kufaka pona tina nini mbuta mutu ete ntikedi bayebaka ye bokonzi na mbuko to mibale na zomi na moko bana IDPS babundi solo yako bimamokoni mbuta mutu akufi bakonzi ya banoko mboka Belgique tango bakende na matanga ya mbuta mutu babaki na matanga wana na matanga ya mbuta mutu tango banoko baye babaki na matanga bato bakoyeba bango banoko baye na matanga babi toye kolela mokonzi oyo alongaki solo na mapono bande kwa IDPS basepelaka te solo ebimi babite Kabila azwaki mokonzi ya solo te sima mobu boni mobu motoba solo ye kobima bato ya IDPS basepeli apoi basepelaka sima mibu motoba etumba ya solo batikaka yango te Fayulu akotambola mpona etumba nayebi te etumba ya Fayulu ememisi biso ngambo mafinga lokola tokotobola bato mbandi totoboli moto mbandi te totoboli moto mbeli te tokoyeba be na monoko tokotambola be na makolo nkolo apesa biso yali etumba ya demokrasia Fayulu alonga etumba ya demokrasie Fayulu alonga honorable Martin Fayulu Madidi ake kuna tournée européenne bakutana bandeko na ye makomi kuna na mikili yango ya poto bandeko na bamonani te nakoya na ye ti na baconférence de presse na ye ndeko Katumbi ndeko Bemba bandeko balidere tu obengaka coalition la muka wana ata moko amonani te boni akosala makambo na ndenge na ye moko to na baninga akosala yango na ndenge na ye te akosala yango na ndingisa ya bayimboka tande bato bayambi na lomoto eza na likambo te akozela batiaki mokolo bakokutana na baninga na ye babi te baninga bakimi ye tisikoyo tanto na wana ya ndeko Martin Fayulu Madidi na Europe est-ce que mona ta ndeko moko coalition la muka ba leader wana nana zalaki ya ali moto yo to pesi maboko ye bato bakoyamba ye tango akosisa kokita kokenda kokutana bango bakosolola ebongo akendaki mpona si mpona kokutana bango nayebi te bato bakoluka te nungu ya moke soki eza epai na biso bayesango monene mpo tokabwana mpo bomoko na biso ekosala bato te tomikosa te tozala na bomoko na nsina biso yango bakonzi na biso nyonso Moïse Katumbi Adolphe Mozito Bemba Zapie na yebisi bino bomoko eloko bato balingi tokabwana soko tokabwani basepeli boyeba te so tokela bomoko tango ekoyinda awa biso nde bayimboka bakoyepa na biso poto sauver le Congo. Ok, bon, absence bandeko wana ozomona te dans la carte wana eloko mosusu ebomama na carte wana bandeko wana balider oyo basalaki na Martin Fayulu Madidi lamuka ezala makasi bakozala te makambo ya bandi kosala na Europe omoni absence na bango te ye azali motindami te oyo akosala na nkombo na biso nyonso bomitungisani te soki mabe ezali tokobomba te tokoloba même yo moko onera Mike Bukebai awa na Kinshasa Martin Fayulu Madidi meeting na ye tomoni na basa intéresse tomoni partout yo kende te bamoni na place mosusu onera esala ndenge nalobi na yo ye azali motindami baoyo
basanganaki mpona kopesa ye bokonzi bazali na ye soko bazalaki na ye te bakoki kolaka te te bakokutanaka bozala na kimia biso toaka mpe bato ya pole soko mabe ezali tokobomba te bokoya kotuna toa bato te mwa nungunungu ekozwa biso mpe mwa sokisoki mpe ekotaka epa bato nyonso soko ekoti tokobomba te tokoyebisa bayimboka est-ce que honorable kosipike bacongolais na mwa moke ata na ndembo minute tournée ya Martin Fayulu ya batalamuka ya Congo réponse na mbo bacongolais eza nini sika na koki koyanola yo te mpo soko na yanoli bato akoyeba mayele na biso mbuma na yango tobombi yango nakolakisa yango efuti lifuta monene ya kosaka te zela bato bakoseka bato yebi kosala politiki te lifuta nango yali mondene nakoki koloba yango te mpo bakoya koyeba kokanga Fayulu banzela nakoloba yango te soki nakoloba yango mwa noki na suka mobu soki te boza yango ata te na 2020 nakoyebisa bino tosi tobombi lifuta na yango tala mbuma elengi kitoko tokolia yango na eleko yango ntango ekokoka bozala kimia oyoka message na yo bandeko nyonso alamuka bakanda badepute oyo mpe baza bakanda sénateur bakanda gouverneur message nokopesa bango so na mikro na biso be balamuka etumba nano esili te mpona bonsomi ya Congo mpona nkita ya Congo te efuluka balamuka tokokoba na etumba malembe tokokoma nayebi te ezalaka na pasi bamosusu bakoma koyimayima komilela ntango pasi eyaka komiyimayima ye komilelela ye nde ntango elongo ekomaka pembeni bandeko na ngai ya diaspora nakopesa bino longonya ndenge botemaka botambolaka malili na poto bokobima bokotambola mpo na Congo longonya mingi na bino bolemba te kongomani nyonso esika ozali telemani tambolani mpo na Congo ekenda liboso mpo na bonsomi ya Congo mpo na nkita ya Congo efulu. Merci bongo bandeko balandi ya tokomo apiko na suka ezaki mwa quelques minutes on a Mike Mukeba to solo na ye makambu ya ndeko na biso Congolais ozo tika biso chalupa oboyeba ndenge politicien munene na mboka awabundi pe mingi to solo makambu eleke kuna na semaine provinciale la ville de Kinshasa to solo pe mwa makambu ya insécurité ndambo isa na ba commune ya ville de Kinshasa to solo makambu ya tournée ya honorable Martin Fayulu Madidi candidat na bango ya candidat Lamuka oyo azali candidat bongo la boyoki masolo na ye ayi masolo danse akobisa bino le arloba lelo te et puis tournée nyonso ya honorable Martin Fayulu asali na Congo te bi banda mboka ezala mukona kopesa bino makambu nyonso bozala toujours miteme na kokita akobisa bino na wana tosengi toujours kimi ya Nzambe ezala kati na boto na bino de kutani mukolo malobi merci.